hier. Hier, c'était le 12 novembre. Donc, hier, Lélo en exclusivité sur Canal King Télévision, Fally Ipupa Nzoto. Je pense que ça vous a fait énormément plaisir. Et surtout à mes amis qui sont en train de célébrer leur jour de naissance aujourd'hui. Là, je vois Charlie Ngunda. Bon anniversaire à toi encore, Charlie Ngunda. Yagimputowe. Elle est là, Charlie Ngunda. Bon anniversaire à toi, plein de bonnes choses à toi, Charlie Ngunda. Bon anniversaire également à Carmel Nchombi. Carmel Nchombi, bon anniversaire à toi. Plein de bonnes choses à toi, Carmel Nchombi Mwenga. Bon anniversaire à toi, ma petite. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te donne que le désir de ton cœur. Carmel Nchombi Mwenga, vis longtemps, surtout Oumela Nzoto de Fally Ipupa. Je pense que ça vous a fait énormément plaisir parce que Toyoka na biso mwa bestre wana ya ba mais ce que hier yemokolo waki non clip faut bima donc yango mikolo on doit le savourer parce que c'est Fally, c'est dit Fally et c'est dit Warrior. Nous allons recevoir notre invité, mais c'est Maître Joseph Kasungulu qui est là avec nous sur ce plateau. Il est analyste politique, le rapproché du chef de l'État, le président de la République. Il est ici avec nous. On ne va pas aller plus dans ce que vous voulez là, hein, des politiques là, mais il a des histoires à nous dire qui est très important aujourd'hui, ce matin. Nous allons le recevoir. Maître Joseph, bonjour. Bonjour madame, bonjour. Congolais, il fallait moi petit, je dois quand même faire un petit recadrage. Oui. Rapprocher du chef de l'État, les gens peuvent comprendre que je suis dans la sécurité du chef. Non, je suis proche du président de la République parce que je suis tshisekidiste naturellement. Je crois que je reviendrai dans un proche avenir pour n'accueillir Saba Congolais, un grand mouvement politique auto-créé ensemble avec un homme qui travaille sur les terrains, puis Nabati la Combo Naye. Mais je dis c'est moi Congolais qui Acer arrive. Acer arrive, on est avec le président de la République parce que tu as dit Acer arrive, c'est quoi? Acer arrive, je reviendrai. Donc, Acer arrive, c'est un grand mouvement qui prône la politique de proximité. Alors, Nakoyaka, toujours dans l'émission, na ba détail belé, mais les loto solo la mai oyoyo yebi pona makambo tali ba surgelé, c'est que nous voulons faire avec les Congolais. Comme vous connaissez madame, notre pays a été inondé il y a un temps par les opérateurs économiques expatriés qui n'ont pas vraiment laissé le temps aux Congolais de père et de mère d'exercer les commerces avec tous les privilèges à travers le monde. On va y arriver. On va y arriver. Le dossier surgelé, c'est comment d'abord parce que vous y étiez là présent. Voilà. Dalingina solo on a lingna la po bande ma bezate tozana mboka dalingi que na expliquer parce que na minute yo na secteur rango ba mama ebele ba ali ba sali la ka ba surgelé ba tekaka, ce sont de importateurs mais ba na difficulté belé ba na makoki mais baebi la kokote la te pona kokende ko somba epai wapi ba libanais na ba indien iska ba sombaka ba ko kangela ba congolais zela yango biso tolobi boyi. Il y a un Congolais qui n'est pas politicien du nom de docteur Faustin na ba relation na à travers les il n'est pas opérateur économique, il n'est pas politicien, il est médecin mais il est bien introduit dans le monde international. La preuve, je crois que ba image kozalawa dans le cadre de cette émission tolinto suna ba congolais boy mutu nyonso ayebi kazana kosala na secteur ya ba surgelé oyo ayebi kazana makoki ba congolais bakotaka Angola kosomba ba deux conteneurs. Maître Joseph, quand tu dis des surgelés, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Bon, ba vivre fait. Ba vivre fait Bolimbo la fait. Ouais, ba mbolongo, ba ngulu, ba ngombe, ba soso, ba poulet, ba ndeko na biso nyonso ba congolais basi na mibali. Hein maman, o bazana secteur wana, tozo lancer appel
pour image koleka na émission bokomona c'est que touti ko sala na gouvernement congolais tolingi pe to sala ngona ba disons les Congolais tolo banine par rapport à dossier wana tokozwa ba Congolais bazana secteur wana tokosana bango réunion d'ici semaine prochaine tokoyaka toujours à travers votre micro pour na ko fixer date jour et lié toko recenser les opérateurs économiques congolais ba kota Kangola au sombi 2 conteneurs 3 conteneurs ba kenda kana ba limité chez les expatriés qu'on se ressourcer au sombi 3 conteneurs au sombi 4 conteneurs c'est pour dire que bozana makokite ya kokoma esika wapi bango bakenda kakosomba c'est là où il y a le problème tolito tuna sipo ba congolais wana to mema bango auprès ya ba producteur ya ba Thomson ya ba Soso ya Ngulu Ngombe Makoso biloko tout toteka kana ba chambre froide na biso et avec avantage pour naebi bakomituna yo mto uti kuna omoni yango est-ce que vous allez facile pour na bomi mesu ba congolais go kenango il y aura pas de problème avec les libanais non il cause un problème c'est mabe aki ezalaki ke régime uti koleka ba pesaki ba paya licence ya exclusivité ya kopekisa bana mboka ke bakosomba biloko ana libanda kokoti sango awate so vision biso tozana ngo ezali ya créer ce qu'on appelle la classe moyenne maintenant pour créer cette classe moyenne to ko créer ngo seulement na bandeko na biso ba congolais bayebi pe pasi ya ba compatriotes congolais vous comprendre et vous allez facile parce que pour votre information à travers le micro na bino na émission Canal Presse to lança qui appelle to lobi na mokonzi ya mboka a sélectionner ba commerçants congolais ba financer bango ba inonder ba marché na biso nana lobaki net message comme conseiller public et chef de l'État mais voilà que chef de l'État dans sa discrétion ils ont un opérateur économique il y a minene au basi ba sélectionner selon ba espace na biso zana ba ko s'occuper na espace neti Kinshasa Bandundu Congo central ba sélectionner ba tubali zana ba kozwa nord Kivu Sud Kivu Maniema Katanga Bali espace Grand Kassai Équateur Bali batwana le gouvernement ne fait pas les commerces parce qu'il y a la confusion tant au tokomi Barcelone ministre de l'économie s'est retrouvé devant face à face avec les producteurs. Makambo commission T. Tango kutana na ba producteurs à négocier na bango. Na négocier na bango ce que gouvernement ce n'est pas le gouvernement fait les commerces. Gouvernement achète Randi Matadi. Ya wana okomona ali ministre Kalumba Yuma, il est en train d'échanger avec les producteurs. Alors Masolo wana omona kuna il y a un Congolais du nom de docteur Faustin Moutou a contacté ministre alobi nazana baninga na ngai o bazana grand patronat na Espagne patronat na za composé na 120 000 entreprises yango ministre Kalumba faut ko féliciter ye andima kimbela batindi lettre d'intention to memi à part ba image ya ba réunion atozana gouvernement na kati ya bureau ya Moutou yengelaka région ya Catalogne na kati ya Barcelone ndere nyozo mona wana ministre a négocier na ba producteur yango tolobi tango gouvernement sombe kokoma Randi Matadi on donne aux Congolais les opérateurs économiques congolais bango pe bato yo ba grossistes locaux au bazana makoki par exemple à 500 000 kokita ils doivent aller se ressourcer na ba oyo ya minene wana pour bateke bango. Oui, il y a un bon chef de l'État disponibilisé Makoki pour accompagner la population congolaise. Yango Monisco, cette fois-ci, nous voulons faire ceci. Comme le gouvernement l'a quitté des gens, il y a un abattoir, place va pour ça la misala, tous en a kati ce que moni lo inanga ya wana na kati kuna, place va pour produire ba biloko, ne place autolingi so tome ma ba opérateur économique congolais, au ba ko exercer na domaine ba vivre frais. Bango kuna bango moko ba discuter prix bango bazana expérience ba ebindenge ba sombela ka ba libanais sur place ba ebindenge ba se retrouver la plupart maman bazaka na intérêt ya malongate ba ko landela bonus omoni ba expatrié wana ba ekozwa économie na biso en otage okokuta na secteur nyos ata o ya maya milangi o ya baji ya milangi otomelaka neto ozomela wana okomona ke tango maman nyoso batekaka na secteur wana soki olandeli okokende
akopesa mbongo ebele na décret na ye akosoma biloko ata 10 millions de francs congolais, mais na 10 millions de francs congolais il vous fait le bénéfice à 250 000 francs. C'est ça, oui. Cela veut dire quoi? Ils ont pris l'économie congolaise en otage. Yango tolingi tosenga baye banso ba exercer na domaine à basir gelé ba mitungisa lisusu te. La preuve, le gouvernement congolais tomeniye a négocié yo moko tolingi te bango pe ba se regrouper tokopesa numéro awawa semaine prochaine. C'est numéro 8. Semaine prochaine. Maître Joseph. Oui. Quand vous parlez ceci, vous parlez de la population. Oui. D'abord, maman moro boy o baza ba moyen mukie mais bazo bundana pour na côté ka ba surgeler wa nozoloba. Na ba parents moro boy o baza la soki ba teki yango te moyen bana batanga izati. Voilà. Est-ce que beaucoup qui ça projet oyo bobandi? Tolobi boy. Moni ba mama obatekaka yali na ba oyo bakendaka il faut qu'on différencier catégorie ya ba. Oui. To yali na ba expatrié o bakenda kosomba libanda. Oui. To zapena ba ndiko na biso ba congolais bakenda kosombe pa ba expatrié ba yeba tiena ba chambre froide na bango ba bandi koteka. Siko biso to ko mobiliser awa ba o basomba ka 3 conteneurs 4 conteneurs mususu bakenda ka tu ba Angola bosombi 3-4 conteneurs bosomba ki pa ba libanais sur place yango toko sensibiliser bango pour que tome ma bango ba congolais ba kende kosomba place ba libanais wana basomba. Pourquoi? Pour que to crée cette concurrence loyale, pour que to crée classe moyenne biso ba congolais. To lancer appel la bango pour nini madame. Okomona mutu ake par exemple na 1 million de dollars. Atiki lango libanais na maboko a pêché 3 4 5 conteneurs. Et pourtant soki mbongo na yo wana memiango place libana kenda ka kosomba yemo kwa sombi susi na biso za nini yana biloko mususu ba côté kango $15. Mais nous si nous amenons ba congolais ba ke ko négocier bango moko biloko nyosa ba $15 net ba 10 kilo ya cuisse par exemple au lieu de ba $15 si soki congolais moko qui a discuté prix na ba producteur to kosomba ngona ba $10 na Congo c'est possible makambo ministre économie azolo bana ezalu kutate. Lui-même s'est rendu compte. Et puis, bah, étranger, on a bako salanine. Bako kosa Congo ke, ba somba kabelo kwa na ba États-Unis, et ou takamosika, yango bako vimbi soto benga kana français, structure des prix. Mais nous nous sommes rendus compte que la plupart des biloko ko ba Barcelone, et ou ta Pologne, et ou ta Italie, et ou ta kaipai mususu. C'est pourquoi nous voulons conscientiser ba Congolais. Ngonga yangoyo. Chef de l'État Pessis est là, chef de l'État Lobia Kosala ba millionnaire congolais. Nous n'allons pas demander congolais pesa qui sont bons autour de Kosombe non. Mbongo na bino na compte parce que bazaba mindele, ce sont des pays civilisés. Ba mbongo na bino bobo na ba compte bancaire na bino. Après avoir discuté prix na ba producteur. C'est pour quand déjà on peut disputer ba mbongo. Olobi? Bambongo ozolo ba que le chef de l'État de l'Euro aujourd'hui c'est pour. Non, moi je ne dis pas que le chef de l'État ko pesa ba tumbongo. Na lobi makambo gouvernement outi ko sala a sombi biloko na mbongo ya l'État pour renforcer les opérations économiques congolais. C'est comme nous voulons parce que l'État n'est pas ko sala boy. L'État est commerçant. L'État à un moment il est en train d'accompagner tout simplement la population. Mais nous voulons maintenant responsabiliser la population ana. Baya na manifestation tokosala conférence réunion semaine prochaine tokopesa na micro na bino jour ngonga na place tokosala lango pour que ba congolais nyonso bazakana oya ba vivre frais baya topesa bango message baye banso bakozala prêt batie ba mona ba banque na ba compte na bango moko personnellement na bango na bango batie na ba compte na bango parce que tu as un décret makambo yesu ko bango na micro te un décret to yebi on a une photo que normalement mais pour te faire comprendre la population oui yango na zo ba maman na lobi je sais à un décret ba ko accompagner ka bango je suis sûr parce que la volonté du chef c'est de rendre c'est de créer la classe moyenne à tous les niveaux pour moi ba maman ou na ba papa bazana ba vivre frais ici bis l'injustice ya ba expatrié ministre yemo kwa vivre makamano moni image muso tiko lekawana so landela ngo bien ministre azani tako azokanga place wana il y a les commissionnaires moko bayaki pour que ba contraindre gouvernement et ba ko négocier na ba producteur te yango do senga na ba congolais nyonso za na domaine ya vivre frais balanda numéro to ko pesa wawa ba benga numéro wana ba contacter numéro wana
Maman. Donc ils font déjà les commerces. Nous voulons seulement tomber ma bango place oyo, place ba Sirusursaka et pas ba Libanais, ba Indien, ba Chinois. Place ba Kendaka kosomba wana. Congolais pas banda kosomba place wana. Na bito Hollande porter à makamotozo sala. Vous pouvez vous imaginer gouvernement azui mukano yake ba réalité nyon se bisoto zanango. Par exemple, carton il y a 10 kilos il y a poulet. Il faut tekama na $12. Bango walabi net ce que gouvernement zana makasi asomba kasibilo ko na ye moko atiango na terrain pour ekita talo. Nyonso na alinini ba kei place bango ba somba ba verrouiller système. Balo ya ta ce que gouvernement congolais ya obosani ni boteke la bango te. Dieu aidant ba congolais pene balingaka mboka na bango congolais na docteur Faustin Fani na coin akola na makamwana na itando ike biso ba communicateur ya union sacrée tokolo bango abengi singa. Et mais patronat munene oyo elesaka Europe mobimba elesaka grande partie Amérique du Sud baba master nanga to comme ma gouvernement to comme me pe ba congolais bazana domaine wana ba sombi bango moko place ba étranger o bazana Congo ba kinaka kosomba. Et alors pour garantir ba privé to memi na no gouvernement le gouvernement yemo kwa discuter ba prix sans commissionnaire maman bango pe ba congolais to comme makuna il n'y aura pas d'intermédiaire. Binomoko face à ma producteur. J'ai visité ma société Moussous Kuna au commande à image. Société Moko Koboma 15 000 ngoulou par jour. 15 000. Mission à biso to Télémi. On est à 250 km à Barcelone. 15 000 ngoulou. Et pendant ce temps, vous pensez société ko sala 15 000 ngoulou. So boké bo sali commande. Binomoko bo discuter na bango prix. Bokoya kote kango ba prix to somela ngo a. Jamais. Souci na biso yango wana. Et moni net ba carton ya ba makoso wana. Okota par exemple carton 10 kilos kuna. Kende tuna on vous dit $12. Mais je suis sûr so ba congolais ba ke ba discuter bango moko prix. To so bango ba $7, ba $8. Pourquoi? Parce que ça va biloko ngamoko na ke na terrain na moni na visiter. Na moni kutuna ba konzi ya gouvernement to kenaki na bango balu. Biloko bakosa kabisa utaka États-Unis, zokane utaka ba Barcelona wana ba Catalogne. C'est pour dire ba Congolais ba fongola mis. Oui, la politique mutunyo za na conviction politique na ye. Mais awa makambo tali ba surgele. Oza na tango ko sala commerce na yo za na conviction. Eza na ngambo nini. Nous là je ne suis pas là dedans. Alors toko luka ba Congolais ba koya, mon souci est que ba Congolais ba inonder marché, ba fongwama. Vous comprenez? Les lots en Afrique, il n'y a pas de privé bazana mongo la population nigériane. Na domaine ya commerce. Kende na ba qui pense nous sommes dans magasin ba pièces de rechange. Ce sont des Nigérians. Oui bien avantage des anines parce que mboka na bango za tellement industrialisé ba fongwami na mokili. C'est comme ça que ba ko sala mission. Si tu comptes les milliardaires africains ba Nigérian balaka ebele koleka ba mboka nyoso Afrique. Est-ce que ceux qui ba congolais bango moko ba komo kokene kuna kosomba? Oui. Monter que congolais bo marape quand on congolais, il y aura toujours de problèmes. Nandengeni parce que pour ça toujours ça les abos. Admettons par exemple congolais o ya capital ya $1 million komat. Nde ba toko sélectionner toké na bango ba sombi grande quantité. Tango ba kokoma sur place il y a autre benga appelé les grossistes locaux. Les grossistes locaux maman ce que na ba liberté kuno kokuta ba grossistes locaux akoke ndate pas libanais moko boy pas indien moko a sombi 3 4 5 conteneurs. Maintenant au lieu sombe pas batwana qu'ils prennent notre économie en otage abanda kosomba ce que pas bande konaye ba congolais tokola kisanzela ba kende kosomba place oyo ba produisaka. Ba biloko bango banda kosomba tana $15 et pas ba étranger bazana Congo ao. Obandi kosoma ngwe pande kono congolais atana $12. Osoma na avantage soto zoluka parce que na maso zo sala tokotikela bankaka la latitude ningana tie l'état paie a komemela bango ce qu'on appelle les allègements fiscaux. Beaucoup alléger bango pe na ba taxe. Voilà yango na zoloba. Tokobunda pena parce que chef de l'état non biso tokobunda d'abord basomba au prix à ba producteur à des prix abordables. Et le quoi liboso. Osombi tant on a le bureau quoi na maman peut-être pour ça ba théorie. Nzamba sunga
Ndenge to memi gouvernement, to meme pe ba congolais, bino ba jeunesse ata ba tumi balena ba caméra l'appui, to ki tana bino na terrain, mais bo vivre makambo ngo. Admettons que yo sala kamikati. Bana moko ba ka bazwe pana yo ba ke kotek. Mais ba sombe pana na 50 francs, a komi na zela tiango 100 francs. Mais ngai na somba ka bango tango iskaka na 100 francs. Mais jour na yeko timbe la place à 50. Na ko somba bango lisusu. Non. Mais l'autre est au sale. Donc, au lieu de limiter que ces ressources au pays à expatriés, au lieu de défier le gouvernement. Lorsque le ministre de l'économie a lobby battu les prix juste, madame, c'est vu, j'ai vu comment, tu n'as Japon, à cause de la commande de place one. Parce que la région de Catalogne, c'est la plus grande économie de l'Europe en matière à circuler, à vivre frais. Bako laisse Europe mobimba, bako laisse grande partie Amérique du Sud, le Japon, la Chine, bako soma biloko kona. Vous pensez place Japon, la Chine, bako ne soma biloko, bako la nani, bako la qualité, na prix. Il y a deux meilleures qualités, il y a ba poulet dans le monde. La première qualité, c'est la qualité espagnole. La deuxième, na ebimbo kango mais ndenge to komina no place wana te poto ko komana ba congolais ne to kende na bango to mona pe ba réalité na bango poto de la ba parce que nous devons être sérieux to lingi ba biloko ya ba aventure neti ba biloko le cacao ya ba o ba my gold non o eza biloko déjà gouvernement ye moko to convaincre le gouvernement aki ya moni à discuter ba prix à soni yango to lancer appel opérateur économique nous soit ba vivre frais Congolais des pères et des mères. J'insiste. Ba Congolais. Oyo ba Congolais ba yebani. Eza la mère na bino aza congolaise te. Mais yo père na yo aza congolais. Mais Congolais kako yo Congolais ya Congolais. Mwana mboka. Bo bazana ba secteur ya ba Thompson. Poulet, ngulu, makoso, tilapia, makamolio stolia ki ba vivre frais. En attendant que ba bateau de pêche makamusu gouvernement s'organiser. Bamboka nyo se soma kaka biloko libanda neti bamboka o neti abiso yo tokende na bango moko ba somba ba discuter prix ba ya ko inonder marché maintenant les grossistes locaux au lieu ba banda ko kende ko se ressourcer na ba étranger wana ils puissent commencer à se ressourcer auprès à bande ko na bango congolais auto collecte place ko banda ko somba biloko ezala losope tozana contact na bamboka ya Asie. Place où l'eau c'est moins cher. Tout ce comment ne connaissons tout le docteur Faustin, Moutou a chargé na relation internationale na mouvement Nabiso, il a déjà été partout. Na mon ministère du plan et son bakaloso na mboka moko na kotanga kombo awate. Mais na basitiri a pris à l'osso biso tozanango. Place bango bazo somba na ça coûte cher. Mais tu les places au Bakosomba l'os est moins cher, bonne qualité et comme à Congo. Tout ça, ce n'est pas du tout au Kosomba. Nous allons accompagner toujours les opérateurs économiques congolais. Au Batana secteur. Parce que les lots, on pouvait nous prêter des doutes. Ce qui est dans le côté. Mais tout même tout un gouvernement. Et bah négocier bah. Mais bah doute est à la pécara. Doute est cause à la terre. Salut réunion à la terre. Non nous peut battre. Non nous peut te moni. D'ailleurs on peut parler mais. Oh ça na yo. Il y a les premières émissions. Oh to sali pour nous sensibiliser batou. Ko bengi sabango. Bah y'a été mouvement moko songolo pakala. Pour organiser ma campagne surgelée, va vivre frais, va tout bas qui ne consomme place va produire en gros. Avantage. Et ça là pour quand? Et soit bah moi et belé. Non, ça dépend de la disponibilité na bango. Net semaine prochaine quand on lance réunion ana numéro na copé ça va t'en va. Mais ça déjà numéro à téléphone pour ça. Na après ça numéro oyo ba congolais ba ko benga pour que t'orienter bango. C'est 085 224 10 13. 085 224 10 13. So la bengi numéro oyo et alika poto fixer bango jour bakozwa yo moko ou bien bakozwa. Oui, bakozwa ngamoko. Ezana numéro musto totini na ba réseaux sociaux bakozwa mama Mimi Mujangai bakozwa ye pour que t'orienter bango place nto kusala la masolo ko conscientiser ko lakisa bango marché. Nous avons des catégories. Tozana catégorie ya bato bazana ba capital na bango ya ba $1 million komat.
Bawana il faut bakende soto zubangwata 12 10 pour battre se prononcer déjà pour votre information. Ah bon? Ezana mutu moko s'annonce déjà na capitaine il y a 5 millions, musala nango ya 5 déjà ba 10 millions ba ezali ba 30 maman ba s'annoncer. Si monter bino boche mutu akoza na mbongo montant il faut ça combien? Bisoto tient montant et nous voulons seulement aider dans le sens que de 500 000 kokits. De 500 000 $ ti 10 000. Wana ezaba otoko benga le producteur soit les acheteurs, les grossistes locaux. Bawana toko mbango kunati mais batu ya 1 million komata. Pourquoi? Parce que patronat c'est un grand patronat. Bakosa la commande à 5 millions te. Faut partir à 10 millions komata. Soto réunir ba opérateur économique bakosa la ta 10 millions, 20 millions, 15 millions. Tomeme bango ba sombi biloko siko bato ba 500 kokit au lieu ba kende kosombe pas ba étranger ba bandi kosoma na prix moko abordable auprès ba ndeko na bango ba congolais. Tout ça c'est pour que mbongo circule entre les congolais. Au moins objectif n'a biso mbongo est circulé entre les Congolais. Et cette fois-là, ce n'est pas que nous combattons les expatriés ba ponimbo canabiso. C'est juste pour na kotinda bango ba respecter structure des prix, ba teka biloko na bango na ba prix moko abordable pour que ba Congolais ba se retrouver. Pour ceux qui ba kuti concurrence loyale, oya bana mboka bango moko, ba concurrence ce que ba étranger wana d'une bonne manière. Bango moko bako revenir tango bosengi na bango bakitisa mama tellement que bamoni contrepartie te ya ba congolais na domaine wana na makasi ya ngomoni ba santé te bakitisi te mais lorsque ba congolais bako banda ko sala ba commande bamoni pe ba petit congolais nyuso ba banda ki ko somba bango bakomi ko sombe pa bande ko na bango moko ba congolais et même doivent se corriger bako ki se peut pris na bango parce que nous sommes en train de vivre l'injustice. Et loko moto akote kana Congo na $12. Viba réalité yustoye bi peto moni, komoni baye nango awa, batie $22. Atie $10 moko dans les vides oyo. Et tali ata taxe, tali transporter, atango kaka dans les vides. Mais attends-toi aussi de ça chez les Congolais. Et puis pour na kosukis, bakomi tuna au système ya froid, pour na kobomba biloko. Patronat espagnol wana ba rassurer biso déjà. Ba bazana système ya froid te, ba kobanda kopesa bango ba système de froid et sali 6 mois pendant que vous renouvelez les commandes au waneza na Congo ezozonga kuna mususu ezoya. Merci beaucoup. Donc tout est structuré, organisé, tokutana kana ba Congolais bazana secteur ba vivre frais, to pesa bango ba orientation, ce qui ba kozala souple tout au plus tard les 30 à 100 oyo to kitina bango na Barcelone ba passer ba commande na bango parce que netos à fin de l'année boye ce qui ba kozala souple ba nouvelle ya suka to ukutani na tozana ngona bande kona biso ce qui commande suka to salango les premiers et les deux tout au plus tard les 20 ou les 25 décembre biloko ko koma awa ba congolais moyen de transport ba na lobeza patronat est composé de 120 000 entreprises de tout genre. Il y a transport, tout, c'est ça sans problème. Mais le gouvernement, ce que le gouvernement a un service placé, à sombi, à sali ba commande, à combien plus forte raison nos frères congolais biso te accompagner. C'est pour dire, numéro topé 6085 224 10 13, ba contacter biso. Tu as un contact, tu as organisé une rencontre pour que Bakende Kosomba Biloko na bango auprès des producteurs. C'est notre façon d'accompagner les paysans de la République. Et je sais, Bamilenge, pour ma kamoto sala yeko mona nechi mukene to lo bango boy. Ba auto vous a sélectionné, organisé, to ko bunda po chef de l'état yamba bango, apesa bango kitis na mpifo ya kosunga ba congolais. C'est la scoto mona pe. Mona tota bilili na yoana. Voilà. Toze a fait total. Mais yo zo mona bilili déjà ministre ya économie moko a tombé déjà. Parce que tout le monde gouvernement sombi. Oui. Au moins par exemple, bakenda ki Namibie. Yo mona ngana bilima kamba Namibie a. Namibie c'est gouvernement yemoko bakie ba somi 27 000 tonnes ya Thomson. Pe toko bonde toko loba zamba sunga eya. Yo moni na beti makambo ya Namibie. Na beti makambo ya Namibie tie, na beti makambo place on a dit que nazana ba entrée ya sur. Nde makambo tobeti. Yango komona na mandenge biso tozo sala. Nous allons organiser cette histoire, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État. Qu'est-ce qui est important lelo oyo? Après avoir koboma bato nazala pendant 18 ans, soit que chef de l'État a pesina no ba congolais moi courage moko boy. Pe biso peto pour que toi accompagner ba congolais wana. Et aller le komboko
OESAP supervisé na batumoko bien placé les hommes d'État on a kati sécurité intérêt yali pour le bien de la population. Merci beaucoup. Nous devons je m'excuse Mouzé Alobaka ne jamais trahir le Congo. Madame, aujourd'hui l'économie congolaise est prise en otage par les étrangers. Il fallait retourner cette dignité à la population congolaise. Au moins, par exemple, à Kasai, au Kokuta Batuna Mongo ebele na secteur à diamant. Mais ceux qui vont continuer à modo ya surgelé, ils doivent nourrir la population et ils doivent se retrouver. Merci beaucoup, Maître Joseph. Voilà. C'est là, maman Denise Motema et Tatine Sele. Là où elle est en train de nous suivre, excellent week-end à vous. Merci à Nadège Ebola de Miss Far. Merci aussi à Nice depuis l'Afrique du Sud. Nous vous disons Mbote Mingi. Yano Vangunza depuis Yolo Sud. Excellent week-end à vous. Karine Sele, Toto Soin. Merci beaucoup à toi. Tonton Propre, Tonton Swag. Merci beaucoup à Bas Kikweta Banavea Namakala. Grâce à ça là. Depuis Yolo Ezo, excellent week-end à vous. Merci aussi à Sanoa Ishago depuis Route Mokali. Merci aussi à Papi Jeki de nous suivre depuis quelque part. Malanda World Business depuis Rond-Point-Ngaba. Excellent week-end à toi partout. Tu es en train de nous suivre. Maître Joseph Tossil Sanayo, Bambo Tenabatnion Sobalandio et puis mot de la fin. Brefement. Oui, merci madame. Mbote na ba Congolais ban sur le secteur à surgelé. Message est simple. Tozongeli numéro 085 224 10 13. Bobengi tokutani tozana conférence na bato nyonso ba kozala intéresser semaine prochaine tokopesa de nos jours. Pona kosukisa na kosenga ministre ya transport Cherbe Okende. Dossier ya ba régulateur à esprit de vie. Ba conseiller na yo ba kosenga bango basala dialogue social pour ba bossa na barrière na bango mbongo aneza juste $623,000 monsieur le ministre des transports soyons là pour accompagner le président de la République tango yo yena ministère wana topesa pio ba piste comment ko futa mbongo wana na kosenga Cherbe Okende asolo na collègue na ye ya finance. Esprit de vie, ils ont compte mibale, ils ont compte bachaka mbongo pour na la pérennisation à projet. Ils ont plus de 2 millions. Pour que ça na Cherbe, bazwa mbongo 623,000 pour bafuta barrière, il y a ba régulateur esprit de vie et Ali Malamouté. Ce sont des jeunes qui sont là pour accompagner le président de la République. Monsieur Cherbe Okende, excellence monsieur le ministre, le dossier esprit de vie, monsieur Georges Ali vice-président à APEVCO. C'est parmi les gens au Baboma projet wana. Aux autres Georges wana a négocié na batu dialogue social et Ali Malamouté pour le dossier wana. Donc le dossier wana pour ces dossiers j'appelle et de rendre Kolongele connaît bien ces dossiers. Il y a esprit de vie. Vous ne pouvez pas prendre les petits, les jeunes en otage. Nous n'allons pas vous laisser le temps. Oui, il faut leur dire la vérité. Comment expliquer Monsieur Mazenga zana coopération régionale. Akuti Batouazana Bagno. Je reviendrai avec ces dossiers. Monsieur le président de la République, je soutiens position na yo ya ko créer système ya ba étudiant en transport. Mais ba régulateur esprit de vie ne ba ko sungo na domaine wana. Voilà, je vous livre, je reviendrai. Je pense que nous sommes arrivés à la fin déjà. Oh là là, merci beaucoup à toi Freddy Takidi qui était à la réalisation. Coupard pour la moine, votre maman Jeanne derrière ces 3 caméras, il était avec nous ce matin, Maître Joseph Kajungulu. Merci d'être là, merci en tout cas. Merci également à Yagi Poutou. Je vous dirai que retrouvez-moi prochainement, ça sera toujours ici sur les antennes de Canal King TV, la télé-vérité, mais ça sera avec d'autres invités. Restez dans la paix du Christ et dans vos maisons parce que after moi ici, ne zappez pas, il faut rester toujours dans le programme de Canal King TV. Quand nous, on télécommande dans Moupanzi, et Zalara Bongo to continuer dans le programme de Canal King TV. After moi, vous allez suivre Maman Rachel Mboula dans le Mboyasika. Mingi mingi boum et sana na robinga rangai. Mère na bango surtout veut dire c'est moi quoi. Bye.